Bonjour. Très bien habillé. Merci. Relax. Aux ça la pouvoir ancestral et puis aux la 7P au lobby à pouvoir des lumières, ange des lumières j'allais dire, qu'on mélangeait déjà pouvoir ancestral na ange des lumières 7 soana et ça batumi nous tous à mindele. Ndele ayaki ayibi mayele na bokoko na biso. Ayibi akosi na bakoko mosusu. Azwi biloko mosusu akosi bango babwaka na mayo babengaka inkisi. Inkisi lingelo ba awa kisi na kisanto. E mundele azwaki biloko mosusu ya mutuya oya bakoko akendaki na yango. Azwi biso mayele. Portefeuille magique. E ba portefeuille magique. Wana nde zamwa limwa makasi wana ko konte wana mingi mindele. Mindele nde ba na makasi na poana wana yo ko kango. Porte-monnaie du bonheur, on appelle ça un magique. On appelle ça porte-monnaie du bonheur. Porte-monnaie du bonheur, comme on a eu l'eau à mindele te. Ezabi l'eau qu'on a eu, yako qu'on a eu. Et ça la différence, hein? Porte-monnaie magique na du bonheur. Porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur, il y a différence. Porte-monnaie magique, il y a aux umbons le faut si la lilo. Ok. Mais on appelle ça porte-monnaie du bonheur, aux umbons na yo, aux somba mituka, aux songa ndako, aux chapé na banque. Condition na biso ezala ka fuza la moto, au sala ba œuvre de charité. Autre sujet dans une information pour na yo, aux amakasi na benga on a Kinshasa qui c'est au ya Kodia. Kodia déjà na banda ko payer son nom c'est les formes à Kodia. C'est les formes à Kodia déjà Kodia o ngana mona plus de 15 formes à Kodia. Kodia za iloko ezala kaka ya famille to ya clan o to benga ka villa. Yo na koki ko pesa yo Kodia ya famille batute. Po ko sala roba choc ya retour parce que za ya binoté. Très bien habillé. Merci. Relax. Ok, d'accord. Merci. Ça va. Merci beaucoup. Salut fidèles internautes, nous sommes Playboy.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec votre prince Bakali. Moi, Naroi, je reçois pour vous un guide spirituel, un maître. Il va enseigner, il va en parler concernant tout ce qu'il fait de la vie. En tout cas, vous allez tous découvrir ça tout au long de cette grande émission. Mais avant d'y arriver là, parce que mon invité est déjà à mes côtés, laisse-moi remercier mon patron, Mangaya Pichubos, Lady la Française, et puis de la Nation Grand Prêtre. Merci à toi. Merci à la grande équipe de Clébois.com derrière la caméra. Je remercie Jordi. Merci pour les belles images. Et merci infiniment parce que, comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans un bon cadre. Chez Ya et Mamila Palace, nous sommes sur l'avenue Kato en face de la Maison Galaxie, à Linguala, sur 24. En tout cas, un bon cadre chez Ya et Mamila Palace, salle de fête, salle de spectacle. Et les boss et Mamila Palace, merci pour ces bons cadres. Gianni Mila, les nécessaires, merci à toi. Et puis Jordi Mila aussi, boss, à ça entouré, Naba Nanaye, Naba Lekinaye, ça fait du bien. Symbiose et la famille en Wana, grand prêtre mère, Madame Mami Mila. Merci à vous, la femme de patron. Madame Mami Mila Motema, Ya Emma Mila Palace, Ya Emma Mila Boss, Ya Willy Moucheni Kodamboka, merci à vous et merci infiniment. Ya Jamal Mukuna, Iwana, Ya Jolimena, Maman Emilie Nzemba, Ya tous pépélé à Mbetono, eau potable.
adresse eza moko na kati ya Lubumbashi, toza na Rivonia, toza na Kolwezi, toza na Lubumbashi et puis bientôt Dubaï, Goma aussi également, Rivonia eza na chez les boss Patrick Baraka au potable. Fidèles internautes, ça pour autant monopoliser la parole. Il est là à mes côtés. Je vais déjà les saluer, mon invité. Bonjour. Merci. Bonjour, papa journaliste. Très bien habillé. Hein? Oui, merci, Prince. Alors, monde des hôtels, tous en clip.com pour la toute première fois, na Yambayo. Tous en année 2022. Avant tout ça, la lecture, il y a Anne Ninge Bandeli. On s'est présenté dans fidèles internautes aux hôtels partout dans le monde. Avant tout, on a l'actualité, c'est la biso. Et puis, Masolo, Oebongi Samaki pour que tout soit là. Oui, merci papa journaliste Prince. Merci. Nganaza guide spirituel, babengaka ngai guide mukulu, ya kiese, kiasunga, wana kombo ya mboka. Nazali guide spirituel na o nakambaka Afrique centrale mobimba na lingomba o tona secte o babengi ange de lumière. Mais kasi avant kende na kosala o babengaka ange de lumière o ezali ba secte o to salaka nazali moko o ya tinda me ya bakoko nazali mutu o nazali na base ou fondement na ngai ezali na bokoko na biso parce que balobaka soki oyebi na monoko mboka balobaka vozei kuna wete kwendeko vozei na mkikongo balobaka vozei kuna tukidiko kulendizaya kuna weti kwendako c'est-à-dire soki oyebi esika outite oyebi esika ozokendete donc naza guide spirituel na secte o babengi ange de lumière o batuno so bazana monde bayebi mais kasi fondement to base na ngai ezali na bokoko ya biso parce que bakoko ya biso batikelanga maraboto pouvoir bango batu bayebisaki ngai beto kuna to lwa kwako ngeye mwana futi lwaka c'est-à-dire bisika bango bakomaki te yo mwana okende yango tokendaki kotanga ba science ba bengi ange lumière pona kosunga ko pesa lumière kosunga bandeko nyonso bazana ba difficulté na ba problème nyonso otozalanga na c'est à mode. Cela comprend bien ensemble avec des internautes au Talabiso aux des parts et d'autres, c'est-à-dire aux la pouvoir ancestral et puis aux la 7P au lobby à pouvoir de lumière, ange de lumière j'allais dire, qu'on mélangeait déjà pouvoir ancestral na ange de lumière 7 soana eza batumi nuto eza mindele. Non, que ange de lumière eza siège eza na poto eza ya mindele. Mindele bango bayaki awa bazwaki pe mayele na biso. Soko ke poto papa bakali pona mona déjà ozana ilongi déjà poto kala mingi to zokende. Merci. O déjà batonyo so baroyo ka baromona mikolozo ya. Okonde kokuta na ba mise okokuta biloko nyonso ya bokoko na biso. OK. Mundele ayaki ayibi mayele na bokoko na biso. Ayibi akosi na bakoko mosusu. Azubiloko mosusu akosi bango babwaka na mayo babengaka inkisi. Inkisi lingelo ba awa kisi na kisanto. Voilà Congo central. Na Congo central. Okay. Mais mundele azwaki biloko mosusu ya mutuya oya bakoko akendaki na yango. Azubiso mayele. Mais yepe azalaki na bonzambe na ye. Mais amonaki pe abiso ezali riche. Nde bakoko batikalaki. Bango batu bapesi biso pouvoir. Papa biso ngai nazabu nazana base zana no bokoko ngena ntete mukinkulu die to yoyo bankulu bato sisila ya ngeti sadila donc naso salila nana bokoko ya biso mais to kesala ba secte wana pona nini lelo ndeko journaliste bakobwa kela yembaso na ndenge ya kimundele ennemi na ye akendaki place ya mindele mais papa journaliste ayepa na ngai to papa caméra ayepa na ngai na sunga ye na longola ye na passe ya mbaso to na passe ya impuissance sexuelle ce qui na yebité kimundele moyena ko kosunga ye ezate ndenge balobaka mutu swamidi lutili diela mutabata mele yo alekyo mayele donc tokendaki kaka kuna justement pona kozwa pe ya bango toyeba yango lokola ndeko redi ayembaki tokende poto kozwa mayele tozwa nini tozonga mboka melinge lobate ke fondement nanga ezaka na ange de lumière non ange de lumière kuna eza secte tokendaki kaka pona koyeba ba science mosusu ya monde pona za la limité pona za la limité te mais tandis que base munaki nkulu beto to sadila mukinkulu keko ke bankulu basisa donc mono mukinkulu ngene na do ya yanzika yo mambo tuka age ya 13 ans kuna kulingongo dona banda makambo banda 13 ans na kulingongo donc on a ce que le gars na ndinga ki Congo interpréter la lingala sikoyo na mais sikoyo na mesana déjà ko solo la parce que muni biso to kole mingi na mboka ngana kole na kulingongo
na sali mambonanga nyonso na kulungongo kutu eza centre mais nga na kati ya mboka oyo babengaka lakwa esika bakoko bazalaki esika nazwaki pouvoir esika bapesaki ngai eloko babengaka kauki ya lolendo ezali bâton de commandement donc place nazwaki kauki ya lolendo parce que kauki ya lolendo ezali mbeleki ya lolendo ezali donc eza bâton de commandement esika bapesela ngai yango depuis âge ya 13 ans puis na âge ya 13 ans wana papa bakali batémoigner je batu bayebi nga bayebi place na salaki premier miracle na ngai ezalaki kokanga mutu wana na nini ni boy bon lelo âge naza nango faut calculer tant wana na 13 ans mutu ayeba lie mona ni mutu koko ayebi singa lelo yo kokanga mwana mutu ndenge c'est la mwana bébé balie mutu to balie gorge eza eloko liboso oyo premier eloko na sala yango wana longa yango mutu abika ti lelo mama wana akoma pe mama mukolo tokutana langa na ye bayebisaka ye pe toyebani pe aza pe na ba émission nanga mususu aleka pe asala ba témoignage donc na bandi makambo vraiment na bokoko donc base nanga yobe fondement nanga ezakati na bokoko na biso. Merci beaucoup, on a une idée par rapport à mon invité et puis c'est un guide spirituel, on continue toujours l'entretien sur clebois.com. En tout cas je vous signale fidèles internautes, pour vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes clebois.com, je reçois un guide spirituel toujours entretenir toujours solo lanaye parce que maman sola eza ebele pour la meilleure compréhension la bino pour la préoccupation la bino pe ezalaka ebele bobenga ka botuna ka bobai prince bakali mais ka mpe oyambela biso guide spirituel opposer ma question to sola to moins éclaircissement pour la maman bo sola naye. Mais est-ce que moi curiosité eza que bogar moko boye en veste mais aza guide spirituel onde babenga pe na lingala ndeto mesana communément bobenga ba marabout. Bon, papa journaliste Elo Narebisayo, merci d'abord pour la question na yo. Na sepela kana landaka yo. Merci. Na français balobaka, les habits ne fait pas les moines. Mais on peut reconnaître un moine par son habit. Kozala guide spirituel to nganga to muto ya molimo ezana bilambati, ezana kati ya molimo emona na kati. Bato nyonso bozo mona bozo yamba ba chaîne baye batongisi bilamba batie bakwa bayina biloko bayina banyoka, c'est pour exciter les gens. OK. C'est pour exciter nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas. Pona ko exciter bango. Na biloko oyo bino ba papa ba mama bozo landa botala yango déjà na bato ba école bo mona biloko wana ba démonstration wana. Ba sala yango déjà yango te magie. To yango te bokoko na biso. Mukinkulu munaki mpeve to tisadi la muna mvua tuluko. E mono pe mvua tulu ndena ngena yao. Donc c'est-à-dire bilamba wana nga nazana ngope ba hob. Babiloko wana mais yanga ya oui nazana yango. Yanga yi papa bakali ezate oyo maître ta ya tongi na simao. Ase kwa tie basombe tisité. Yanga yi ezali oyo bakoko ya bakoko na yebi kutu place batongela ngote. Batikela nga yango. Mais na lata kango partout neti boyo bengisa nga pona émission na yana pesa bandeko peut-être na ba question ba yeba te éclaircissement na kolata yango te. Pourquoi jamais on komona un médecin akobimana elambane ya kimunganga na nzela so tambola nango to un avocat yo sana camarade botangani akoma avocat to akoma juge omona ga yaka na ba fete to so tambola na ba toge rien toge ala takango wapa ala takango place ya musala na tribunal to na parquet donc ngai pe bilamba ona nazana yango mais ngai za ya baka muno mesirte ya grand maître taille ona sima papa Alain atongaki batie quoi ya yoza c'est-à-dire ola tango songo sala musala mais ngai pe batongango na mutu te na yebi kutu te mutu atongango mais taille na yo exactement na ngai OK yanga isikuiza oyo bokoko itikela ngai donc bilamba ona bozomo na wana yo ndeko mama to papa ozolanda biso bozala éveiller nous passons ici pour vous avertir pona koyebisa bino kinkulu munamvua tuloko kinkulu kuna grimace ko donc c'est-à-dire bakamba bokoko to mamba molimo yo zo déranger yo ezana bilamba te, c'est pour vous exciter. La vraie magie ou bien la vraie méthode ya kosala mikamo ezali yo papa ozobenga ozotala biso ozala na impuissance sexuelle obengi biso na numéro to pesaka plus 243 81 54 51 313 ozalaki na impuissant pendant 10 ans obengi biso to solo na yo partout za na monde to songi yo okomi ko telema yango na magie yo muto ozalaki na problème financière
olongwe na kati na financier pomme financier yumeli okomi na bozui to okomi bien yango na magie yo ndeko ozwaka libala te to oza na poto partout ozwaka mukanda te to oza na ba premier belé olongwe na étape oyo ya pasi okoti na étape ya esengo yango wana magie obie magie déjà na kikongo ibabenga ngo mangitukulo donc mangitukulo ngelo bala lingala babikamwisi magie eza iloko ekamwisaka do bamoni muto yo memba so eumela baane impuissant oyo eumela baane maladie oyo chronique eumela baane mais ayaki na bokoko na ye bokoko ne esunge yango wana nde magie eza te na biloko ozomona na télévision bato bazoya abimisi nyoka il parle n'importe quoi yango te magie. Alors un homme spirituel déjà Papa Bakali aza un homme oyo ya recherche. Un homme spirituel aza un homme intègre. Un homme spirituel aza un homme intelligent. Oza obligé ko sala ba toujours ba recherche ya kotanga mingi. Un homme spirituel asa mutu te aye awa bandiko lenga bimisi biloko non ça ce n'est pas la spiritualité. Oh ba spectacle po mona gaza. Wana ba spectacle wana Papa Bakali bino ba journaliste ba tu wana boye bisaka bango ba ke na France na cabaret et na Paris. Place ba magicien ba yaka kosala ba pesa ka bango mbongo ebele. OK. Fallait ba kendaka kuna. Ba sala ba démonstration, ba spectacle na cabaret. N'habite yo bi cabaret na France nege za la émission mon ko ya ba ndeko na. Oui, mais on sentit on a bourgeoisie. Donc yango wana. Batara mystique. Yango wana. Kasi naza homme spirituel aza pauvreté. Ah biso mona ba homme spirituel et belé faut sentir mon moto taxi. Yo ba jeep mystique ba veste et puis sali pena respecter pena griffe. Homme spirituel aza mutu ya pasité. OK. Papa Makali, au moninga iboye, peut-être bilamba onyo sozo mona boye, oyo ebi bilamba oyebi, mais peut-être je n'ai pas payé ça. Peut-être ndeko moka sala mboka moko musika asala ki koli, na makambo amona ki atindi. OK, à récompenser. Donc na somba kate. Donc ça passe. Je peux aussi acheter pour na la peine à 100 francs mais la majorité parfois ils ont des cadeaux. Donc basala ga. Batu basala kangai parce que bien fait. Parce que tu sais vraiment bon côté que na musala o to sengi yo faut payer sa main d'œuvre yo muto ko kalisela ngai tango kaliselinga peut-être yo ko la valeur na ngai o ko yeba eloko nini ko tinela ndeko no asepela donc na point wana. Merci beaucoup. Une question lelo oyoyo na onions tout solo li oza makasi na pouvoir ancestral et puis oza pe na sexe il y a lumière wana oza se batalio spécialité na beaucoup plus il y a maladie na autre etaka o krina na penate ezanini. Bon, ba maladie presque nion so to tretaka. Mais ngala linga katana ina liktande muke nazala na vérité to yepo na ko enseigner. Niti ba maladie ba bengi ba corona to zana na maîtrise na ngote. Na ba maladie nion so na tretaka eza ba maladie te na yebi yango na nzela. Eza kaye eza ba lakisanga na koko na ndako depuis na loningi na bagende bandeli depuis 13 ans. Donc, mutu moko te akoki kolobaki aza spécialité na maladie nyonso mais maladie ezali yo ndeko kangoneti ba impuissance sexuelle yo ndeko telemaka te parce que impuissance sexuelle bato bakansaka ezalaka maladie moko kwa kandengo wana te impuissance sexuelle ezalaka maladie mingi ezalaka na molimo oyo tobengaka na kikongo mpadi mpadi eza mauvais sort babwakelaka mutu po eloko elemba. OK. Yango babengaka mpadi tango babwakeli mpadi osalaki olala obimaki na mwasi ya bato ya libala mwasi mobali wana ke qu'elle ne peut pas muntu basaleli yo mauvais sort mpadi yango elembisaka na mwana mwasi mpadi efongolaka nzoto ya mwasi omoni nzoto ya mama ikomi kopo hémorroïde o mema hémorroïde pe ekoki komema cause wana yango tango mutu aza na impuissance sexuelle tobandaka na kosala consultation spirituelle toyeba nanu ezali na molimo izana mabe to euti wapi po to kopesa au traitement mais du moins ba maladie nyonso en tout cas to bikisaka mais to sekisaka nde batote ngana sekisaka batote mais na koki ko épargner yo ndeko na liwa oui épargner mutu pe abwageli mamsusu sida ya molimo na épargner rien même yo pe Papa Bakali ko épargner ngana liwa. OK ndenge nini mais ngana za maître spirituel ngana zo tala boye o moni eloko moni ko ya webisanga ni maître sala nini. OK yo ke na concept wana maître keba. Mais ande mona bino te wana za na pesi yo exemple okoki pe ko épargner ngana liwa kasi yo pe omoni mais yo so mona physiquement na lobi omoni ke obieto so tembola no motu linge tutanga obendinga yo sali nini o épargner ngana la liwa mais mais ngai siko eza déjà moni ya boy na moni déjà mutu oyo bazingi balia yi soki ayaka ipa na nga aza membre ipa na ngai na koyeba na koyebisa ko bimate jour boye sala boye yango moni bande ko belé na pesa ka bango ba parchemin
par chemin akoyeba ndenge vie na spirituel ezotambola omoni mabeza na mboka na biso bandeko ebele to na bapoto faut bozala na ba conseiller médical na bino bozala na ba conseiller juridique na bino bozala conseiller spirituel et ko sunga yo o évoluer na se ya moi o parce que na se ya moi o soki ozana boko côté ozana bonzambe kati na wote en tout cas okosala kaka ozoko rond point donc parce que ozana conseil té mais biso to yaka to ozana bato mususu ayaka kaka pona conseil ya vie na ye avant sombe eloko avant sala eloko to atunga eloko akobenga maître tala na sala bona zoki mboko bo ezate po biso to senga embongo na mais biso poto guider yo comment ko sala c'est le plan spirituel balobi nini. C'est ça que Mundele au monde a conseiller spirituel, a conseiller juridique, a conseiller médical. Mais biso tozana ba conseiller. Mais bozana ba conseiller parce que ne baloba en tout cas c'est un terme o eloba magamu ya moko. Abe sa réputation ba ya kanyos tout net bandi kona biso ba diaspora o ba la pena poto peut-être a osa la possibilité o yate o sa le travail de loin a tinimbongo na ye au monde bo soli pe coût global o loba par exemple tinelanga $1000 pour o sala musala au 500 c'est juste un exemple. Azimbongo nyoso atindeli yo bosola déjà le coût global mais au finish on a baki sambongo ya boye poto sala likambo boye au monte que non et commis déjà dans des langages et puis ezobe bisama crédibilité musala yango. Oui, bakambona pe tozwaka pe bakamu susu yango tozo passer papa bakale moi auparavant je passais pas na ba télé mais eza nini sa bakoko ba pesinga pona ya ko éveiller yo ndeko yo papa ozolanda biso lokola papa bakale alobi okutana na bakuwana benga biso na plus 243 81 54 81 54 51 313 tokosolwa na yo ezala bandeko ebele bazo benga nga papa bakale bakambo ya ba portefeuille Yonde ko papa osola na portefeuille magique. Et ba portefeuille magique. Wana nde zamwa libwa makasi wana ko kanté wana mingi mindele. Mindele nde ba makasi na poana wana yo ko kango. Papa bakali na libi ke porte-monnaie du bonheur ngana pesa kana magique te. Ngana pesa ka porte-monnaie du bonheur. Porte-monnaie du bonheur ko mona ngo eloko ba mindele te. Eza biloko na yo ya koko na yo. Bokoko ba koko na biso batu ba banda makambo wana. De mundele aki ko yiba yango. Et ça la différence hein, porte-monnaie magique na du bonheur. Porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur eza différence. Porte-monnaie magique eza ozumbongo lelo fo sila lelo. OK. Mais oyo nga na pesa eza porte-monnaie du bonheur ozumbongo na yo ozo somba mituka ozo songa ndako ozo chape na banque condition na biso eza la kafuza la monto osala ba œuvre de charité. Tango ozo mbongo osunga ba orphelinat ozo songa ba prison na ba concert wana te. Na ba concert te sunga babola. OK. Mais ceux qui sentiment no tindo ki de no concert OK mais ba condition ça vraiment il faut les œuvres de charité. Quand vous ne pesa musicien déjà za na mbongo na ebele déjà mbongo osali nini. Peut-être mutu moko na minute yo soto za na $100 soto ke na suka ya Kinshasa awa ibi combien de ndako togenelisa. Sikoyo ka to zo caméra to zo kaka $100 to sala ka programme de ça to combien ba to ba kolia lelo. Là c'est vrai. Qui ne peut pas musicien. Tout bon, il te sentiment de côté de pas musicien. Nous ne sommes pas contre, mais les œuvres de charité, bah ça la rangon a battu, bah bien a démuni, battu bah ça n'a pas si. Des bangouana bah pesa kanini wana. Vous avez spécialisé beaucoup plus dans porte-monnaie du bonheur. Naï na pesa ka porte-monnaie du bonheur, parce que porte-monnaie du bonheur est à porte-monnaie na biso. Et où t'as na bokoko na yo na ngai. Biso na bokoko ba no benga yango kutwazo wa kakondo kale kwako. Nkutwazo wa kakondo kale kwako donc elo bala lingala saki ya mutani boma ezanga ka eloko te yango mona ba mama ba Kongo bazalaki na kala teka ka tumbako ateka ka makala ateka ka mungwa mais komona zana 7% na njili na mbongo wana kaka tinda bana nyoso na poto eloko wana mama wana noteka wana yango wana nkutwazo wa yango mundele abalusi mena porte-monnaie di bonheur yondeko oluka mongo ozwa porte-monnaie ozwa soki nini oluka yango ozwa yango te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 tokosolana na yo tokotalisa yo tokozolisa ono na bokoko na yo pe koma okozwela nkutwazo wa kakondaka lekwako. Merci beaucoup maître toujours pour ce entretien na biso mais to courir derrière le temps et ça ba éclaircissement moko important pour la fidèles internautes oazota la biso et puis bateau p ba koya na likama ya bongo bozo ba éclaircissement na bino vérité pour la situation tout oye comme la bino en tout cas mais autre sujet dans une information pe pour na yo ozama kasina bon to benga ngona Kinshasa qui c'est o ya kodia
kodia ezalaka nanu nini omeka mpe ko décortiquer biso yango po ana isha communément to yebika kodia musala kodia ko beta ba immeuble mbongi belé kodia ngo ezalaka nini. Oui, merci pour la question. En tout cas, vraiment pour la kodia na maîtriser yango makasi. Kodia déjà na banda ko peye biso non c'est les formes ya kodia. C'est les formes ya kodia déjà kodia oyo ngana mona plus de 15 formes ya kodia. Kodia déjà plus de 15 plus de oyo ngana mona plus de 15 caméléon. Non, forme ya kodia, c'est-à-dire quoi? Nazo expliquer yo. Kodia ikoki kozala ilamba, kazaka. Mutu musu azana kazaka na ndako batikele na bokoko na ye, ezaki soki alati yango ava bima lobi makambo. Yo tango olati yango ava bima usala émission okozala kana impact succès na succès. Ah bon? Ezape kodia. Ezape kodia. Kodia mususu ezaka ka mbeli, oto bengaka mbele kya lolendo. Ezake muta simbi yango ava bima na ndako na ye alobi makambo. Ndenge nazo kende boye, nazo keteka, ngai kaka batu bamona. Ah bon? Ezape kodia. Kodia mususu eza kinzu. Kodia mususu e podisaka mbongo. Kodia donc kodia eza na ba forme tellement ebele. Musubelo ga manyama. Mususu eza na ba forme ebele. Mususu ekoza la pêche ekoti. E mususu ekoza la nzungu. Mususu ekoza la neti escargot. Eza na ba forme ebele. Wana ba forme na pesi ya kodia. Mais kodia eza kaka na ba kongo te. Bandeko ebele bakansaka ban kodia eza la kana ba kongo te. Kodia eza li eloko Afrique. Eza Afrique centrale mobimba toza na kodia depuis le royaume Congo. Eza kodia o bakoko ba mandaki déjà. Kodia la kana ba Kongo kakate. Lelo bandeko no nyoso somo ba tunga ba imebe na Kishasa au banande. Izan kodia. Soko kena oui, izan kodia parce que soko kena bandande okukuta kaka na ba shop na bango tolo ba magasin na na ville okomona mwana mama leki. Noko mwana tata mwasi bazaka ka famille na kati bazosala kuna. Banande bazosalela kodia. Mais kodia zana ekolo nyonso. Bikolo nyonso bazana kodia kodia ezalaka kaka pona bakongo te mais mingi ezalaka na bakongo biso nde tometisango mingi mais bato ebele ekolo nyonso eza na Afrique bazana kodia na bango yo ndeko ozotala biso tozwi bakesio ebele kodia batekaka yango te yo ndeko ozalaka na posa ya kodia benga ngai nakoyebisa yo koma okozwa kodia batekaka te nakoyebisa nakoexplike ye en privé koma akozwila kodia donc obe na explike bandeko ndenge kodia ezalaka kodia eza eloko oyo ezalaka kaka ya famille to ya clan oyo tobengaka vila yo nakoki kopesa yo kodia ya famille ya bato te po ekosala o bashok ya retour parce que eza ya bino te ebomaka soki okezwa ya bino te donc fozwa kaka kodia oyo ya famille na bino. Alors famille na bino ezana ngote. Na famille nyonso même bino na famille na bino kodia ikozanga te. Yo zalaki te ngana yo to zalaki te ava bakoko ya bakoko. Même papa na yo ayibi koko ya koko na ete. Wana yo nde foko ta na recherche. Ngai na kokende sikona to eloko to benga ka consultation spirituelle to yeba na famille na bino bozana kodia. Kodia ngo ezalaka panani to eza à l'évidence parce que surtout monique kodia eza na noko André to kobisa OK papa yo zuluka uzwa kodia ya famille na bino mais pour le moment eza na noko André kende na noko André solo na ye apesa yo ponga na kokene botela ngo pa noko André te na pesa yo ikokoma mabini ba famille mususu eza mutu azo souffrir nena poto partout ozali nzone boza na kodia na bino kodia wana tango bakoko na bino bakufaki batu bazalaki belete na libota moni population ndenge mati bakoko na bino bazwa kodia wana bazongisa ngo na grotte na biso ya bokoko biso siko toza na capacité attaque guide spirituel na kozilon kodia wana na PCO e bandi pe ko produire yo bambongo to mambono nyonso ozana ngo posa e produire yo mais na koloba ke maître na tinda mboko tekelanga kodia nde na tekaka kodia te mais yo muntu zanga na posa e oyeba ozala na kodia to koyeba to kosala consultation spirituelle obengi biso na plus 243 81 54 51 313 to kosala consultation spirituelle biso tokoyebisa OK bozana kodia tokoki kopesa o yango eza à l'évidence na grotte la spirituelle to eza na matata mwasi na bino fobo zela tata mwasi to bokine yoko na tata mwasi pozo kodia mais na koteka kodia bandeko bozobenga na tekaka kodia ti kodia batekaka te mais yo za na posa zo kodia pona ba information nyonso obenga ngai na ko expliquer yo comment okokoma possession ya kozwa kodia bosiko bato toyoka babeta lisolo kodia wana egozape bakoko na bino basalela yango déjà babomba sala ba sacrifice bino ba descendant bozope bosalela yango osala sacrifice morote e roboma motote e osala des avantages morote ezobimsela ko kaka mbongo. Oui, kodia déjà ce qui est ya famille automatiquement ekosala eloko te. Ce qui est kaka ya bino
tozwi yango na procédure oyo ye pa na ngai munaki nkulu tulombeli lemfo kia bankulu bao feti twadisa kia betoko muna lulendo kia yetoko me kuna lulendo kia bankulu sito sadila yoyo mambo makodi aka mambo kia betoko kia bankulu yengeye pange tilanda voina tatu zayo azaya vo lena yekodia bokilo sito akota konta kia bankulu kamonoko mono kutuka mono kwa niko meingwe bao bankulu bao nzambi bao bisimbikia maza bisimbikia ntoto kia tia bao sibavana lulendo twazaya abule nda bakila nkodia donc na biso te toko senga na bakoko toko zala na kati ya temple toko senga bakoko bala kisabiso soki papa bakali papa x to y to ndekoni na zana nkodia to akoki kozwa nkodia ezana mutu musupe azana nkodia me ayebi koti eza actif te batikela epe lokwango me esalaka te okobenga biso tokoyebisa yo koma tokosala tosengela yo monde d'emploi et pas bakoko ya nkodi ya wana ekoma mena actif ezalaka ndenge wana Bon sikoyo toujours continuer toujours la curiosité fait des internautes parce que étant ambigu de spirituel faut lobela au solo la naie préoccupation non tout pour nous soit éclaircissement par rapport il y a au non de kanisaka au non de lobamaka mais là muto sa habilité à répondre à ma question à biso et puis ma préoccupation à biso il est là à mes côtés. Merci il y a William Cheniko Damboka, merci à Imam Mila les boss patron Imam Mila Palace. Nous sommes sur l'avenue Kato en face il y a Maison Galaxy à Lingwala sur 24 novembre au mon immeuble Moya Pembe et Zana chez Imam Mila Palace. Merci Gianni Mila les nécessaires et puis Jordi Mila aussi, merci à vous certainement. Chims Kabengele Avenue numéro 2 immeuble les boss. Merci notre Congolais, Français, Américains, triple nationalité et puis Tonto Bokelo. Merci à vous ainsi que sa femme légitime, Madame Janine Bokelo. Le 18 juin au Nakatia Ville à Poitiers, on a fêté anniversaire et à des gars avec Monsieur le Président. Tonto Bokelo, président de Congolais, nous tout Nakatia Ville à Poitiers, Nakatia France. Tonto Bokelo, tu fêter bien le 18 juin. Merci infiniment Patrick Baraka au potable. Nous sommes à Lubumbashi, Rivonia Lubumbashi, Kolo Zigoma, bientôt Dubaï, les boss aux lèvres électriques au potable Patrick Baraka. Merci à vous. Merci Junior Yomo, Gisèle Zina, bon séjour à Kinshasa. Toujours continuer toujours entretien, mais tout le monde tendre déjà vers la fin. Il y a entretien à Bissau. Ensemble avec maître spirituel, c'est un guide spirituel. En tout cas, je suis convaincu par rapport à ma réponse naïe, ils ont persuadé naïe, mais au moins par rapport à domaine naïe, nous aussi la appelé Makambo. Est-ce que vous allez appeler un contact, na ba musicien, ba homme politique, au toucher appelé moi ba couche nyos tout hein. Ba couche nyos baza na pour sa spiritualité. Sans esprit zéro, sans esprit zéro. Les politiciens belé au monde mutu mususu alingi politique mais politique ezo linga été parce que azana eloko o babenga ka kimayala te. Kimayala ndeni. Kimayala ezali gouvernance. OK. Et on mona ka mutu mususu ozana mbongo na yo banoteka no ba biscuit, ozali na ba pharmacie, mais osalisi yango ba banderole, ba drapeau, ba bodi okabola bato ba vota ka yo te. Okoma ka député te, ba nomaka yo ministre te, ozala ka no ka ndengwana. Dozana ba malchance. Parce que ozana kimayala te. Donc ozana lulendo qui a dirigé te, donc ozana gouvernance en nzoto te. Mais kimayala o biso to pesaka mais omona bato mususu bazana yango ya kobotama. Omona yo tangaki omona camarade no moko depuis botanga na ye azalaki ka chef de classe. Azalaki ka chef de classe. Lelo pe omona na vie sociale pe akoma pe mutu bien. OK. Donc mutu na botama ki na loko to benga ka kimayala. Mais omona mutu mususu azalaki na commerçant olingo kota na politique. Tango zo kota na politique wana. Ozana kimayala te moyeba voter yo papa to mama ozana kawana ba mingi babenga biso to pesa bango ba banto de commandement ba koma ba député ba koma ba ministre yo papa yo mama ozana kawana oluka ka ba voter yo sala campagne obimisa mbongo ebele ba vota ka okaka te ba nomaka yo kaka te ba komona ka yo te même na promotion mataka te okoki koya bande ko musicien pe ebele oyo ba yebi bokoko na biso bayaki epa na biso tala lelo ndeko na biso roka azongi na bokoko. OK. Est-ce que générique ni wana oyo lelo ezana impact ko leka bokoko ya roga de roga à promouvoir culture à promouvoir azongi pas na biso ba secte na ye parce que mono ya ndifata mosi na mono lo bengo avec fierté oui na ça la fierté
parce que c'est force bimi mabise musupe na moni bazongi asali nzembo ezolobela mambona te meso tali conception clip ya koti na biloko mboka ba mise msubaza baza wana kishasa abimisi clip mais na clip wana omona côté mususu aza place à lix côté mususu ayeka na iloko moya mboka parce qu'il a compris que tozo moi idée non nazo na yaka ko pesa oyo mutu aza na sagesse azo comprendre na yebiso ba clip ebimi okomona clip wana place mususu batu baza place ya bien net ba meme ba likolo ba meme place ya bien ba avion c'est très bien mais mona antenne intro ya clip wana ozomona ba chena ouais neti bokoko na parce que il a compris que akemingi côté mususu fo zonga na bokoko azolinga zonga azonga na bokoko parce que loko liboso na asala ba vie ebele izalaki ya bokoko tango atali ndeko roka azonge pa na biso ba chef coutumier azonge pa na biso bokoko na biso succès oyo c'est pour la première fois musique ya Brazza ezala ba vie wana yango moni papa roka lobi ke bozelaki ngai epai mususu na changer na zongi na bosambwe yango moni fox ya roka parce que na luki azonga yango moni roka azui ba menace belé ba départ ba musicien batu ba kimiye so tali même roka asalaki ya biminaki tango roka yaki ebembe papa wemba o abwaka ki chaussure na concert ezalaki azalaki na biso na bokoko ava beta concert wana azalaki na biso yango monaki na spectacle wana mutu alekaki azalaki te bakosi ye akeka na mundele abosani bokoko shitine yaki mais tango eko comprendre fox te grandeur ya bokoko mukinkulu kieto yoyo bankulu basisa yandi mosi ka futu kidi mena nge mosi timona mambo mtisala mona miracle mtisala mona media roka lelo yo na yebite bokoko wana ezana krite ezana leloko te mais yo ngana kendaka babarte na kendaka babiloko wana te mais yo kendaka wana na yebite soki bache bokoko wana partout batu bazotelema to binaka makasi biso ba nixon mais okomona mutu mususu azobwaka bazoyemba bakri na bango basali ba générique babwaki kuna ba dernier chandu chino congolais ba ya Bruno Lubika basali ba générique nyoso ebimi ba ya fule lukisu mais omona pe boyeyo kanite mais bokoko ezongi donc roka déjà nazo pesa emote place azali en tout cas félicitations et pangi que tu vas vraiment matondo mingi tata mana muna kinkulu keto muna kinkulu ndufuti baka na nyapo mais azoyoka ngaya yebi ngayi azoyoka mama na zebi c'est en tout cas matondo kuna kumba batu bankulu mukumba zinkulu ngeti futula matondo kuna ngi donc azongi na bokoko papa soko yebi sikate uti yebi sikezo pa yozo kendete très bien. Merci beaucoup. Yangomoni mutuno bozakane mingi kizinzora leader américain akokima na poto te po ayebe sika po ayebe sika uti ye déjà na tala ka déjà boye to zalaki na dernièrement na fête moko na ville awa ba invita inga to kutalaki na ye na yebisaki ye ke yo sang kazi webin kazi tata mwasi donc aza tata mwasi aza mwasi donc aza tata mwasi aza mukambi ya libota aza na pouvoir bakoko donc kotika libota te yake ne luka mukanda soki 50 ça la montée mais awa déjà vivaka azolaka na 50 100 pour ayebi bokoko pour charge aza nango omoni différence mais ça na muto azana iloko wana te omona ke asamboye na na poto. Merci beaucoup maître, en tout cas tout ça toujours wana na yo mais tomi vraiment pratiquement na souka ya entretien na biso parce que la télé c'est l'état. En tout cas je vous signale, j'avais reçu un maître spirituel, un guide, il a eu à expliciter certaines zones d'ombre par rapport à domaine naie. En tout cas nga personnellement désormais to yamba bongo to yamba maître ya boy et non l'équipe pas faut ça la démonstration. Il y a à la fois passé dans Yambagi mettre Mitterrand champagne. To Yambagi na Yambagi ba to bengaki. Babi Prince Bakali to lingi ba démonstration té. Au monde émission au salle na mettre Mitterrand champagne et l'équipe bien démonstration exaté. Ils s'appellent dans salle émission na mettre à salle démonstration té, à lati bien à yena jeep na yé, à vandi avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'honneur aussi également. À mettre un peu pour expliciter biso préoccupation ou éthique à la biso katina mutu. Maître et tomi la sur émission la biso, ils avaient plaisir à trop. Ya mayo, je crois ça la liboso pe ya soukate, clebois.com, ils en a pour nous yamba tout le monde. Message mot particulier, na bato nyos to partout dans le monde, so yeba mote pe européen c'est sali pour qu'il na clôturer na yo.
Oui, déjà, on a remercié d'abord Plateau Nabino Kitoko, P4 Nabino Kitoko, on a pesi équipe Union sur Clébo Mbote, on a pesi Bandeko Union sur Bandandi Biso Mbote, message Nabiso Toyeli Yango, Yondeko Mama, Yondeko Papa, Oza, Olandi Biso, Oza la excité devant problème. Problème ne se coquille koya, toyebi que problème et peu comme ça remonte on a vertige. Mais ça là na discernement, na problème Union Sozana ngo. Ozana posa ya kodia, ozana posa ya traitement, ozana posa ya ozala ka freinage ou bloqué. Yeba esika kochama to ipe esika kochama mitambe na yo kolanda biloko ezoleka na ba internet te batu baye balati banzambala bache bakwa yango te magie magie eza na motu batu wana botinda bango bakende na cabaret na France place ba magicien bayaka kosala ba spectacle mais magie ezali bikamu siyo to benga na Kikongo mangitukulu yo ndeko zolanda biso ozana likambo mususu télévision za ngonga obengi biso na plus 243 81 54 51 313 et un appel normal ou na WhatsApp obenga biso 24 sur 24 na koyamba yo ngai moko to kosolano na problème nyonso zo déranger yo oluka rapporter monnaie du bonheur oluka kodia to zana problème ya maladie to envoûtement to vivre na poto mais ozomona net ozana na pasi kaka oza partout ozana biso dans le monde obenga biso to kosolana yo en tout cas to kosunga yo na ba question na bino nazo insister na bandeko nyonso bozala agité devant les problèmes ata maladie on est umeli ata problème on est umeli bozala na sens de discernement bozala na ekenge omoni mutu musozo bela liso ezala ika fuba chaka sokolani kama ya miso bandi ko tchacha bakise bomi permiso donc devant un problème il faut zala na discernement oyeba esika nino ko chama ko na yo nani ko sayelo musala wapi ko la solution na problème nyo so zanango obengi biso toko yamba yo ozala bienvenue biso tozali ndeko na bino nazana maître mukulu dia kese mwana bankulu basisa donc pouvoir na tozana ngo pona biso moko kaka te mais pona biso nyonso bana bakoko to sepela to za na kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup maître, en tout cas c'est un grand plaisir pour moi de répondre na invitation na biso pour na fidèles internautes ozala na préoccupation et puis ala ipe na besoin ya éclaircissement oyo est très nécessaire. Merci à vous Dani Chandou chinois congolais, les jeunes influents, les propriétaires. Merci infiniment à Foule Lukisu. Mais c'est le président responsable de la Congolais dans le continent Asie. Il y a Bruno Lubi Kambongo propre. Il y a Bruno Lubi Kambongo propre. Il y a Nixon boutique, la bière de luxe. Et puis Teams Kabengele a venu 2 immeubles. Les boss Teams Kabengele. Merci Patrick Baraka au potable. Il y a Marie-Hélène. L'inongi patron de MHLMB. Nous sommes sur l'avenue sous l'école Saint-Michel. J'étais à Baoba référence. Resto Shop et Zawana chez Marie-Hélène. Et puis à Willery, en face du stade des Martyrs, à Lingwala. Au monde à MHLMB, terrasse, resto et Zawana chez Marie-Hélène Linongi. Notre Congolais, Français, Américain, triple nationalité, les boss. Merci à toi, notre Noël Kamaya, les nécessaires. Yamboka Yaouli Pensiene, les bailleurs de fonds, Yaouli Pensiene. Merci, champion Adol, Mokondi à La Rochelle. Nous avons insisté parce que le 18 juin, il y a un événement à Katia Ville à Poitiers avec M. le Président Tonto Bokelo. Avec sa femme, Mme Janine Bokelo, on va fêter l'anniversaire à M. le Président Tonto Bokelo à Katia Ville à Poitiers le 18 juin. Et ça, maman a événement à Katia Poitiers. Merci à vous et Junior Yombo et Gisèle Zina à Katia Mabele. Merci Jean-Paul Oueli de London. Jean-Paul Oueli de London. Merci. Il y a Jamal Mukuna. Il y a joli menga patron ma trousse de survie. Il y a Jamal Mukuna nakati ya London, made in London. Maman Emeline Zemba ya tous pepele ambetolo. Ma maman chérie, il y a Gauthier mascotte ingénieur de banque, il y a tout pour moi maman et puis maman Rifa na London. Tata Mouasnanga, il y a Rifine, maman Rifa na London. Je vous retrouve, ça n'est fini avec le même plaisir, j'allais dire. Au prochain numéro, c'était l'émission spéciale, il y a éclaircissement et puis il y a enseignement avec Maître Moukoulou. Au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir, bye bye. Merci Jordi, merci de la nation, Manga Pitu Boss Lady. Merci.